Bandeko eza mawa ki ba policier congolais bazata na notion moko élémentaire te ya droit ezate donc basala na bango ka on dirait banyama kazadi incompétent donc on moni conséquence ya tribalisme kozwa batu oyo bayibi na musala te et si ko tie bango na ba poste bazoko kosala te bayibi ni ba kosala te donc ba policiers za faute na bango te parce que bazata na notion moko droit mukete tango solo banaye marche pacifique ayibi na marche pacifique te suke lingolo banini bo expliquer pe bango te que marche pacifique eza boye rien donc ba policiers bazoko ndika wana ki yendi nakanda o bazoka mbongo muke bazosala o balingi ndeko na ngai na bamboka neti ya oyo ya biso tozana na France d'abord bakozwa ye bazwi makambo na ye nyonso bakotisi hôpital balandi ba soin na ye correctement après ba dédommager ye lukola zamona ke mineur bako dédommager famille na ye baboti na ye embongo mukete na yebi famille moko na mboka musuna boyi kotanga kombo ba dédommager mo ba 2 millions ba 2 millions euro batumbale bakufaki ba mineur. Alors sikoyo ye azawana d'abord gouvernement moko ya bato ba bila musala te aza dédommagé te et le côté il fallait azra interner na hôpital non aza interner na hôpital te bazoksi na ndaku bakisi soko ezali ko mela falia batali te situation famille wana so na mbongo to ndenge nini mwana mwasi suki ya na yesuki mama na yesuki nani badiko lela mwana wana zali mwana classe tango akei amoni bakamandika zoleka akomaki traumatisé lukula akomaki traumatisé akimpa police croyant que police a protégé ye police a bétillé o mboka ndeni na ibsa kabino na 2018 bo compter na bato te bo compter donc ata mutu boka yebi musala zate bokoyoka kazadi so kazadi ministre intérieur ndenge na lobby na kati hôpital azotuna mwana oyo ozamuta parti nini mwana ya mineur ministre intérieur azotuna ye yo ozamuta parti nini bande ko zamawa ya mwana na lobby awa soki abedakour azwa responsabilité na ye ndinga edaki nani
Dans l'examen de Aïdaki. Natiango wapi, voilà. Yango. Voilà. Bomoni mwana oyo. Bomoni nde ba niataka ye. Na lobby. Na interpellé même maman Olive Lembe. Na Denise Nyakero. Ba intervenir pour na moninga na bango mwasi. Lokola bango balobaka droit ya basi. Allez, tala ye yo ndenge bazako niata ye. Bo intervenir, bo lukazo a traitement, bo ebani boko sala pona mama oyo. Akufi nanu te. Ba niata ye na magistrat ya Muluba. Tala, bazana respect a mukete pa ya basi. Alors, va répondre à te. Ndeko oyo abedaku. Boli misasuna au téléphone ça m'a bien. Au fur et à mesure que na ko loba parce qu'on m'a contacté na batu so pasteur ndengo bana ko loba on balebele et pesi abedaku mawa. Bedakour a joué na charge. Tala yiwana ba on bedaku. Hein? Tala, moi so bazo niata. Moi na mukete mama mumba. Hein? Abedakour oyo aza congolais te. Bino bolobi toujours des pères et des mères. Si ko Abedakour oyo aza l'amour du prochain, est-ce que aza des pères et des mères? Tala ki motema malamu wa ezaka nango te o des pères et des mères te. Abedakour oyo ayokaka ndenga naza ko répéter à lui mais non. Na yebite souya kase ngaza journaliste, ngaza pasteur. Mutu ya mawa. Mutu ya mawa. Yazo tiango l'air nyon se pose à soutien. Yonde balubina bakomia. Ces écrits ebitawa. Accompagné de sa maman, il a fait les déplacements du bureau d'Abedakour pour dire son mot gratitude à ses bienfaiteurs. Occasion pour la famille de solliciter au patron de Sokine une maison commerciale pour nouer les 2 bouts du mois. Dans sa légendaire sensibilité, Abedakour a ouvert pour la dite famille une maison commerciale qu'il a même étalagée. Acte qui, en signe de reconnaissance, a poussé Tabita de dédier sa nouvelle maison commerciale appelée Maison à Cour. Asuki na traitement te. Asuki na traitement kaka te. Mais bandeko. Azana député te, Abedakour azana député te, azana ministre te, azana pe congolais te. Azé étranger na mboka na biso. Mais epesiye mawa. Komona ba kolomboka. Bazo kipe mutu na bango te. Komona ba congolais, ba niati congolaise, ba lingba bomaye, bazo kipe yete. Étranger nommé Abedakour, motema ya mawa, azui charge, persuki wanate. Asali a aidé famille yo po bazalaka na possibilité ya kolia mikolo nyonso qui soit loué. Voilà. Ba député ya Congo bazalaki komona yango. Ba sénateur bazalaki komona yango. Ba ministre bazalaki komona yango. Ba Denise Nyakero, Mama Olive bazalaki komona yango. Ba boy ko intervenir. Bakanyine maman lino. Abedakour mupaya. Ya mwana mona maman ko azoluba. Papa, ba mindele ko, ba tu bazana posa binde, ba posa mindele, ba komona lola, po bazana motema ya mawa. Biso batu mwindu, toza mwindu, motema ya mwindu, motema ya mabe. Déjà tala, un Congolais, tande azonyata nani? Azonyata mutu na mboka na ye. Il Congolais chez elle. Tala, tande bazonyata ye. Omonde banyataki ye. Alors, talaye. Alors, batu nyonso bazalaki wana. Mutako salisa ya zate. Mutako ede ye azate.
akufite. Elle est encore en vie. Na salaki message wana il y a 2 ou 3 reprises. Na tie comme maman Olive Lembe, na tie comme maman Denise. Bo telema, bo luka magistrat obo kangaye. Parce que azana respect ya moi cité. Azana respect ndeko na bino moi cité. Bo luka yebo kangaye. Mais tribalisme eza likolo. Tribalisme eza likolo. Soka zalaki mu Congo de bo luka ki bo kangiye. Mais le za muluba. Justice e baluba. Mokonzi ya muluba. C'est la justice qui élève une nation. Il y a pas si, hein? Et ça passe, vraiment ça passe. Alors bravo. Na Abedakou. Na évité ça pour moi, va prononcer à mais en tout cas, bravo. Il paraît même. Et ça acte à l'Iboso te yassani na RDC pour aider Batou. Soit mon Iboso qui peut me douter. Yamite Mabé. Yé azo salisa. Yama mingi ya bande kolanga ya. Congolais moté Mabé. Moté Mabé Congolais. Alors, tozongi awa. Tozongi awa. Na dossier mwana oyo. Mineur. Ezama wabandeko. Mwana oyo amataki na mutuka. Po afrode soka sala nini. Denis Nyakero ayambiye na Monsieur Félix bayambiye bakabela yesuki nini un fraudeur. Na biloko ya boye ministre de la justice intérieure faut baleka po baloba rien. Président de la République eloko oyo faut leka aloba. Après sa message na peuple congolais rien. Donc conseiller nyonso muta omoni c'est pour omoni conséquence ya ki tribalisme. Sikoyo ozui batu nyonso presque baluba tribaliste. Donc moi ba conseiller yo ezate. Donc Chilombo soki kaka na élection ndeko oko lekate. Soka pour élection ezra penza na ndenga solo oko lekate. Mais oko leka pour la tricherie. Mais soki vraiment élection yango yo na comportement za nango ya ba conseiller na yo na ki tribaliste oko lekate. Oko lekata mukete. Est-ce que vraiment moi na ba policier na bino parce que on a tika waza mwana muke mineur. Ba mikolo baza kuna moko kanga bantu bo beta bango. Mwana muke boye na baza koza na moins de 12 ans. Tandinga lali siko. Azawa peut-être ba fièvre zo yela itra. Tandinga lali. Tala parara ye. Alors, président de la République akoko yamba ba para wana te na mwana wana mais azako yamba mwana alekaki bana banzambe. Un fraudeur, un enfant mal éduqué, atiki ndako kwa matana mutuka. Ba betile maboko ba kumisiye, ba kabili ba suki mbongo suki ndako. Mais oyo traumatisé par tes policiers. Bozo tika ka bon. So mama Olive Landiango intervenir te. Maman Denise Nyakero Landiango. Rien. Mais bien vous avez congolais, vous avez bien que bien vous avez congolais. Surtout maman Olive les vous congolaise. Maman O Denis to habiter peut-être pas congolaise, toi congolaise. Mais comment vous avez mona ba makamwa boye, vous avez droit surtout à moi na moi si wana na rubai na bino, vous sala tout, vous kanga magistrat muluba. Ba oyo basali mwana oboye a priori ba policier wana déjà il fallait pas dans la justice incarcérer malamoko pour mission na bango za yango yote mission na bango za yango yote mais gouvernement de répression
lokola bayibi ke miso eza ya bango eza yango yo batiki bamoni yango normal eza mawa aïe 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 botala mwana muke combien de policiers mwana muke combien de policiers ah le pays est gouverné par des pribangondo ah non 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 tala biloko boy etamboli monde entier alors na mboka boy investisseur bakoko ya pour ani bakoya kosala nini là où on respecte même pas les droits de l'homme même les petits enfants les mineurs sont tabassés avec acharnement oh là 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 honte à vous vraiment honte à vous alors bokoyoka sikoyo nani ministre ya intérieur ake kotala mwana en hôpital déjà souvent on a denga lateli olobi mais ministre ka uta wapi Kazadi donc Kazadi Mukendi Chilombo Chibwabo kaka bakombo wana lelo la RDC bazoka personnalité belza zoka muluba China nini te na gestion mboka te belza zoka muluba te a travailler na pour la gestion mboka ils sont pas des gestionnaires boko yoka na fin eza na ba 2-3 minutes boko yoka na suka nango Kazadi azotuna ye un ministre azotuna ye yo zo mta parti nini okende kuna na koti ya parti nini tala azotuna mineur un ministre incompétent tala mona ah eza mawa bandeko honte à vous Monsieur Kazadi, question à vous poser dans mon 12 ans. Écoutez les questions que ce monsieur pose à ce petit garçon de 12 ans. Non. Il risque de connaître des traumatismes psychologiques. Oh, n'abino pas parent, n'abiso l'état de contrôler. Voilà pourquoi il faut toujours protéger, il faut préserver bango, n'aba madame. Papa na maman, papa na ami, papa na té, c'est interdit. Pourquoi il faut exposer moi dans la violence té, puisque passer nous la violence, ce que je porte dans la boutique n'a un âge pour. C'est ça que vous savez. Yosa militant parti nous. Hein? Comment encore ton prénom? Hein? Prénom naïna. Comment naïna? Roger. Yosa militant parti nous. Hein? Yosa la parti nous. Naïza a aussi la politique, a aussi la mot proprement. A aussi la mot de la violence. Naïf, Baboya. Je suis déjà au courant parce que je ne suis pas contacté. Baro, Batinda qui va tourner là. Objectif, n'a pas moi, ils allaient dire Batouba Koufa est belé, Batouba Soka est belé, Batouba Koufa est belé. Le gars de Batouba Koufite va se belé. Moi, j'ai suivi un député national à ce moment là. Moi, je suis vivant. Azolela na télévision azoba mona na kufi nini. Si vous êtes propriétaire d'une maison, donnez-moi 30 secondes pour vous expliquer comment diviser votre facture d'électricité par 3. Bomoni ministre Boki Makabalobi alobi président alobi Luka mwana pai azali yemoko ide oneko salate mais kuna zo tuna mwana oza militant ya parti nini oza militant ya parti nini eza mawa soit na 12 ans yazali supposons azali na classe était ndenge moni bato tamula pas ko tamula na ye parce que ndemo na muki ayebi ne rien aotamula leka ni aotamula azotamula po ayebi pe nzaleza na mboka azotamula
même si vous avez décidé, toi, c'est que vous avez parti nini, bino boko zoyer, bolongo léona parce que ça minère. Il faut protéger un mineur. Ndekonanga obo salib oyo na mboka net ba France. Parce que zawa na zubaku vine bo mbako na traumatisme. À cause de la traumatisé, vina ye mobimba na oyo vivre. Et c'est pas facile. Ba policiers wana ba caméra zali, ba zomona na ba oba beti ndengwana, mais ils sont pas arrêtés. Les policiers ne sont pas arrêtés. Ozo zwanzete o tiabu, boye ko la ki na école de la police makambwana. Makambo salona boye ko la ki kuna. Ah le so boye ko kuna te. Il faut l'arrêter automatiquement, il faut l'arrêter. Il faut les arrêter. Parce que azaki moko te baza sur 4 sont combien? Eza mawa yangwana omoni kasavu tabali na pouvoir. Azo tchaka batu o baza compétent. Oh jamais mon kongo abino yo yaka zala awa, yo yaka zala awa. Mais o ya baluba tilo mboso kwa simi bik abandi ko luka kabongo. Mukendi, Kadima, Mukebai, Muboyai. C'est quoi ça? Mais c'est quoi? Mais c'est quoi? T'as la conséquence. T'as la conséquence? Justice à la boca baluba. Ministre de l'Esprit a dit baluba. Ok, n'est pas moluba. Oh, ça n'a pas moluba, mais finalement. Bravo na ndeko oyo tobengi kombo ya ce qui a de la cour. A continuer comme ça la moussa na ye. A 5 nationalité, ce qui possibilité à lui. A kendata na député, a défendre les Congolais. Pour Alexis Motema na mawa. Alexis Motema na mawa. Bino na bela mbongo bozana yango. Mwana otisi kwa zova na ndako. Vous pensez pas combien? Est-ce que vous demandez famille wana? Et le côté. Et ça m'a mingi. Donc bandeko natiki bino nzambe pa mola bino tokutani mbala ya sima surtout mingi na makambo nzambe makambo nazo linga vraiment okota ngo peut-être la société parce que nous interpellons ceux qui dirigent la RDC mais ils veulent pas changer alors c'est pas la peine. Merci nzamba zanabino.